Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bana na ngai ba combattant na sepeji mingi ngai papa na bino Tshisekedi ndenge buye lelo lisusu po ete nazalaki na pusa na sulula na bino. Buyebi makambo ndenge ezali kutambola mikolo oyo, makambo ezali kutambola na ndenge ete soki tusali keba te tukulonga te. Bumoni malgré ba makelelo oyo nyonso tuzali kusala dibanda ya mboka, kasi na kati ya Kongo batu bazali na ba raisonnement ndenge moko na biso te. Yango wana ngai papa na bino nalubaki ete tukutana mpona tusolola lisusu mwa moke. Bino moko buyebi ete ndenge ezali wana, malgré ba makambo oyo nyonso tuzali kusala, makelele tuzali kusala, nazali kuyebisa bino ya solo Kabila Kabange azali na bato ebela kuna na Kongo. Awa pe na miniti ya nsuka na ye kumona ete azali lisusu na bato ebela na jibanda ya mboka. Batu wana babangaka nde ba agression na binu. Lukola tuzalaki kutia bango pression, kuluba kaka kombu ya kubeta pe kubangisa bango ya wana bavandi na bango kimia na bakwen na bango. Me sikoyo namoni ete batu yango pe na jibanda ya mboka babandi kumanifeste, bajengi lisusu kusala te ndenge ezalaki liboso ya kutika kaka biso to bino ba combattant bulubaka bugangaka. Sikoyo pe bango babimi na mujiji balubi ete bango pe bajenge kulakisa ete bazali shima ya mukonzi na bango Kabila Kabange. Bana na ngai na makambo ndenge ezali kukoma, namoni ete na masulo oyo tusololaka kala, oyo ezalaki ba stratégie oyo tupesanaka mpona kuluka ndenge nini ya kukwesa Kabila Kabange, namoni ete il faut to continuer lisusu makasi.
kaka ndenge nayebisaki bino na strategie oyo tupesanaki oyo ndenge komite ya IDPS ndenge tusololaki ebongi malamu ete tutelemela kaka dikambo oyo ndenge tukangamaki na dikambo oyo ya kuluba ete election bafraude kusalama botelemelaka kaka kote wana bwakizaka kaka ete na election bakusala manevre butika to bulubaka kaka pe bufundaka president ya seni Passer Ngoyi Mulunda bulubaka kaka ete azaji na kati ya dikita ye na Joseph Kabila kabange bulubaka babiloko ya ndenge wana pe na pesi bino lungoni ya ndenge nini busalaka ba manevra ya kusolola na bato oyo bazalaki na kote ya ba region puna kuzwa ba foto ya bana misatu to mine buye na ngwawa na puto tusali yango manevra na ba carte électorale pe tangu tutindi yango tozwi bana yango tupesi bango ba carte pe journaliste na biso akeya filmer bango bumoni epesaki kitoka batuti lelo bazaji kundima dikambo wana ete senia apesaki bana ya mike ba carte wana ezaji teknika moko kitoka oyo tusalaki malgré bato mosusu bakendeki kusala ba anketa bakei kumona ete makambo yango ezalaki ndenge wana te me biso ndenge ezadi wana tu continue kaka na manevra tulandelaka bango na ndenge ya kuluba kaka ete baelection ndenge ezadi wana fraude kusalama bino butelemela kaka wana bujinga kutu koyoka mutu te po soki usadi bongo te ngai papa na bino nazali kumona realite ezali kupase kuna na mboka Kabila kabange akuleka azali na batu ebela soki tutadi pe realite tomikosa te ebana na ngai bato oyo nyonso to tumonaka soki ata nakei kupesa mitingi na stade ujingi kuluba te bango nyonso bakuvote nga pe systeme oyo bulobaki bokubenga bandeko po ete buyebisa bango mokolo election buvote bavute ngai namoni ete ikushimba te pona nini po ete naye kumona batu ya Kongo bazali pe na mwa lukuta na bango tangu bokubenga lukula azali na posa ya mbonga akuloba ete tinda na kuluka batu po ete bavote Papa Tshisekedi me ndenge bango moko basi bamoni makambo oyo Kabila asali na mboka bazali na mitema mibale mutema mususu po ete babenda bino mbongo mutema mususu oyo tangu ba election ekubanda bakuvote na bango Tshisekedi bakuvote na bango Kabila bande kubomi kosa te buyebi ete ba verite pe ekumi kubima bana na ngai ba verite wana ndenge ekumi kubima ekomi kusala pe mabe umoni lelo batu bakomi kuyeba ete tangu nasalaki na Mobutu tusalaki pe makambo ya mabe mingi ngai na ye kukamwa ba makambo ebele ye kubima pona ngai makambo ebombana ka mikolo ebele bambula ebele
tala lelo bamindele basali bamanevra baye kubimisa bapapie oyo nasiniaka mukolo oyo babomaka bakimba na banania ndenge napesaka autorisation ndenge basekele wana ebandi kubima ezali mpe kusala malamu te ezali kusala malamu to bandeku babujingu na dikambo oyo ntango Lumumba akufaka babindela baye kusala manevre babimisi filme mukolo oyo bakukanga Lumumba bakukotisa ye na mutuka pe kubeta ye po bamema ye na katanga balakisi ndenge nini ngai nazalaki nsima ya Mobutu pe nazalaki kuseka omoni bamindele ndenge bazali na songa lelo bakomi kulakisa bamakambo oyo nyonso tuyokanaka na mudidi pe basekele nyonso ekomi kubima lelo ndenge ezali wana batetela nyonso depuis bayokaki verite ndenge nini ngai nasalaki mpona Lumumba balongoli bazali lisusu na confiance na ngai te pe batetela nyonso balobi ete bakoki kupesa ngai bavoa te yango wana ngai nayebisi bino boye tukomi kaka na systeme yete ya kusala bamanevra mpona kulinga ndenge nini ya kokima baelektion mpo ete soki tukei na baelektion wana mpona kuluba busolo Kabila bajengi ye mingi na kati ya Kongo tomikosa te yango wana ngai nakupesa bino kaka teknike oyo ndenge nayebisaki bino dibosu ndenge tumekaki yango namoni ete mbala oyo busali neti bukitisa mwa mungongo buganga lisusu te yango nazali kusenga na bino bubanda kuganga kaka tricherie ekuzala tujingi tukontrole serveur butelemela kaka wana po ete soki butelemeli kaka wana yango nde ekubikisa biso ntango mosusu bakusala ete bastope date oyo bapesi mpona baelection epuis nakupesa bino lisusu stratégie mosusu bana na ngai na stratégie wana busalela yango butika to na kati ya stratégie wana bubanda kutalisa na mokili ndenge nini vi ekomi pasi na kati ya Kongo bubanda kuluba ete bitekuteku etomi talu bijibujibu emati matembela emati Thomsona emati nzolukutu boluba ete batu bamonaka yango ata na misu te buluba pe lisusu ete Kabila azali kuboma mingi pe bukosa lisusu bubakisa lisusu boluba ete batourne oyo mwasi na ye azali kusala mpona kukende kutonga ekola na baregion nyonso bukosa ete ayibaki mbongo na kesi ya leta azwi mbongo na permission ya leta te pe akumi kusala bamakambo bubakisaka bamakambo bokosaka systeme oyo tukuluka kaka po ete tuluka mwa jikambu na Kongo ezali kaka ya kukosa o soki tusali bongo te ezali pasi bandeku na ngai bakongole bouti kumona ndenge nini mwana mubadi oyo badi ve auti kusala manshi munene we ezalaki mpona mwana oyo Kabila isaji ngai pasi buyebi ete nazwi information badubi ete plus de
300 personnes bazalaki na marche ya bajive epuis bajive akosi bino bandeko bajive akotisi bino na kati ya poche bino bakombata bozali vigilant te bajive azali kopesa bino badestination esika marche ekozala nzoka nde na mujiji bazalaki na destination mosusu bino mpe na kidiba bukamati bokei na Château Rouge busali na cercueil na bino bulobi ete Kabila akufi ntango bino bokubina bina na Château Rouge bukusana makelela bajive na bato na ye bazali kumarshe kote mosusu esika mpenza oyo ezalaki destination ya solosolo ezali makambo ya soni oyo basali bino mpe ndenge baye kulokota bino lokola bandakala oyo ete pudishi aye kutala ete bato oyo bino buzwaki permission na mairie te ndenge nini bubimi libanda buzali kutambula bumoni ndenge basakani na bino bato ya Kabila eloko ezali wana baleki bino mayela tangu kabajive azali kopesa ba itinéraire ndenge nini bakulongwa na Château Rouge ti place boye bino mpe bukanisaki ezali bongo na kidiba bokei tala ebela butondi kuna nzoka nde bajive azalaki na destination na ye mosusu ngai tata na bino ntango nayoki makambo wana nasutuki vraiment ezali pasi mpe mawa balobi ete bato ya Kabila bayaki ebela basali bino je bapesi bino balobi ete kubanda na Château Rouge bino mpe bukei ngulupa na Château Rouge tangu bubandi makambo na bino nzoka nde ezalaki likopa bango bake kuyebisa mbila tala bato oyo kuna na Château Rouge bazali kumarshe bazwaki autorisation te bumoni ndenge bayaki kulokota bino lokola bandakala bukeba mikolo oyo namoni bakomi kufieta bino mingi ezali malamu te ezali malamu minga to yango wana bana na ngai bakombatant nasengi na bino mikolo oyo lukuta eleka verite na ebelea lukuta eleka verite na ebela bulubaka verita minga to po soki bukomi kuluba verita minga tukulonga te po soki tutandi malamu na verita nde nazali kumona ete Kabila akulonga bulanda te ngai na Kongo ngai moku nazali kumona batu bazali mingi lisusu sima na ngai to bino moku buzali kumona soki bazali kulakisa na babilili balubi ete butala bakombata ya UDPS bakendeki kumarshe ubie na ville kuna na Kinshasa buza kumona penza bazali kaka mwa jiboke ya batu bazali minga to wane ezali elembo busala keba gai na moni ete ondireta na biso ekomi na suka nzambi alingi lisusu te me tutikali kaka na stratégie na biso na ndenge na uti kulobela bino bukomaka na internet butombolaka mongongo bulobaka ete tujingi kumona server pe bulubaka ete ngoi mulonda yokani yena Kabila bajingi bakos butelemelaka kaka wana et puis bulobelaka pe bamakambo ya kartan oyo tusalelaki na manevre tusalelaki bana oyo batindaki bafoto na bango tumanipule yango awa oyo totindaki yango lisusu kuna na mboka tuke kupesa bana yango pe bakei kufilme bango po ezala lokula bapreuve butelemelaka yango malgré batindaki bankentere bakei kuna bamoni eloko te pe bazali kukama me bino butelemelaka kaka wana mikolo lukuteleka verite na ebela bandeko butelemelaka kaka wana bulakisa na ba tuna mokili to mindela
ke na Congo kuna ya ça ne va pas. Ya ça ne va pas kuna na Congo. Et puis ndenge zadi wana na zadi kusepela mingi bu continuer na kubeta beta bato nyonso bazadi kulubaka kombo ya Kabila na poto awa. Soki omoni mutu azadi kukumisa Kabila ndeko kuhésite te beta ye dikofi ou bien bamba ya ata ibenda soki ezadi na pembeni pona kulakisa yete bino bakumbata nde buzadi na diloba awa pona kubangisa batu wana nyonso. Bujinga te batu ya Kabila awa na poto babanda kutombola mungongo. Ebongi mukili bamona yete Kabila na poto awa batu bajingi yete. Soki oyoki mutalubi malamu pona Kabila ndeku bambula yeji kofi. Soki omuni ete mutu wana aleki yo na makasi azadi kumenase yo luka ta ibenda bambula ye na muntu. Ya wana wana ezadi ba stratégie mikolo yu ndenge ezadi wana il faut tout la stratégie. Et puis jikambo oyo nayebisaki bino botombulaka lisusu mungongo pona kulubaka yete Kabila azadi Congolais te. Kabila azadi Congolais te. Mais loku nazadi kuregrete mingi po ete buzadi pe na présence d'esprit hein? Po ete ndenge Kabila azadi wana bino buzadi kusala confusion ya mingi. Tangu mususu buluba ete azadi Tanzanien. Tangu mususu buluba ete azadi Rwandais. Umoni esika bazadi kumona ete tuzadi na confusion totale. Binu buluba kaka azadi Rwandais. Busala lisusu confusion te. Bulanda makambu ya tata oyo azadi na Londres bazadi kubenga atalaku chakudi ate. Atalaku chakudi ande mutazadi kucha bino na confusion. Bino tangu buzadi kuluba Rwandais atalaku chakudi hakuna azadi kuluba Tanzanien. Pe tangu atalaku chakudi azadi kuluba Tanzanien bino pe buzadi kulinga kukota na masolo oyo te azadi Tanzanien. Te bino butika la kaka buluba kayeta azadi Rwandais. Ngai na koki kutongo la mungongo makasi te po ete na lubaka ete azadi Rwandais tise. Soki ngai na zadi kuluba bongo communauté internationale kuki kukanga ngai. Po ete bumoni ndenge tukei na be-election wana ezadi na ba mikanda oyo te tusinia ezadi kutalisa ete biso moko tundimaki ete Kabila azadi Congolais 100%. Pepo na kuyebisa bino ya solo lukula tuzadi biso na biso ya solo penza mwana wana azadi mwana ya Kabila. Mais moni batu babebisa pe mwa masolo muke ezadi batu ya Pareko. Bangu bakei kubeta disolo ke mwana wana azadi mwana ya Hippolyte Kanambe. Tangu bazadi kutala badato oyo Hippolyte Kanambe ndenge ya kufa. Epi tangu bazadi kutala bandeko ya Kabila oyo babotami na sima bazadi kumona ete batu wana babotami tangu Kanambe Hippolyte Kanambe asi akufa. Sikoyi ya wana batu bazadi kutuna. Donc ye tangu akufa ki bakei bakundi ye azadaki kubima na butu pona kuya kusala lisusu ekobo na mama na bango ya wana abutaki ba mama na bango abotaki ba misusu bien nini. Batu bazadi kucha batu na confusion pe batu ya Pareko. Bulanda ka ngwanda te. Ngwanda akosaka salaka attention te. Yango wana bomoni ete soki akosi eumela kate okumona batu bakangi. Yango neloku ngai na kusenga na bino papa na bino butele melaka ka jikambo ete azadi Rwandais.
ngai nakoki kuluba yango te ngai nakubanda kaka kusala stratégie yango na bumonaka na lubaka ete batu mususu balubaka zadi Congolais batu mususu balubaka zadi Rwandais yango wana ngai na lubaka ete ngai na zadi na badutu na zadi na shima ya bato yo balubaka ete azadi mwana mboka to umoni na lubaka bongo po ete na zadi kubombana na shima na bino ba peuple po ete soki na lubi mbala moko azadi mupaya bakukanga ngai po ete bisu tuyebi verite ya mwana wana bisu tuyebi azadi penza Congolais eloko pe nazadi kusenga na bino ba combattant il faut buluka moyen busala ndenge nini ya kubebisa ba makambo po ete namoni ces derniers temps ba image oyo ya mwana wana makambo azadi kusala na Congo ekomi kulakisama mingi soki tusadi kemba te ba makambo yo surtout azadi kusala en tout cas wana ata ngai moko esika ezadi kubangisa ngai makashi a surprendre même biso akei kusala makambo tina kabeyaka mwanga na kananga asadi ba makambo ebela oyo nyonso tu mpe nazadi na kanda ya Mobutu makasi po ete Mobutu mpe ifale kameme atika mwa babilembo yango wana atiki zamba na mbuka tala ndenge mwana oyo aye kuprofita abandi kusala bamakambo oyo bakongole bamunaka te yango wana bakongole bamoni ete bazadi na pusa na ye aye moment donné soki mpe tutadi bien azadi kusala me na misu ya bato tukoki kundima te soki tundimi yango ezadi buzoba na misu ya bato biso tukuluba eloko ta biso tukuluba eloko to tukutalisa kaka ete tukuluba ete azadi kusala eloko te kuna na Kongo yango wana binu butelemaka makasi bulubaka ete ye azadi mwana ya mboka to butelemaka makasi buluba lisusu ete vie ekomi chere na kati ya Kongo bitekuteku emachi pondu ye oyo babengi mantamba emachi ndakala emachi pe bubandi kupesa bakombo ya biloko mususu bukola ba Thomsona bulubaka ete biloko emachi vie ekomi chere na kati ya Kongo na yebi ete makambo nazadi kulobela bino ezadi diseki te soki tukei na baelection en tout cas ndenge réalité ya makambo ezadi kukendela Joseph Kabila akuleka bato ebele na kati ya Kongo bajengi ye yango wana tuzadi kusala kaka bamanevre bino bulubaka kaka ete ngoi mulunda na Kabila bazadi kuyokana butelemela kaka wana butombula mungongo bulubaka kaka ete ngoi mulunda na Kabila bazadi kuyokana ata bapesi resultat balobi ete Kabila aleki bino boluba to Tshisekedi nde aleki yango wana nde eloko ekubikisa biso tubakisa tuzala na lukuta mingi ke tumema verite soki tulubi ete tumema verite ekuzala malamu te lukuta eleka mingi bandeko na ngai bana na ngai lukuta eleka mingi bubakisa bushe multiplier balukuta po ndenge ezadi wana nazadi kuyebisa bino na minute oyo ezadi pasi ata ndenge nayebisaki bino ete Kabila après ba élection les 6 ajinga te akuzala na Kongo te me naye kumona ete komi pasi eloko wana ezingaki ezala malamu soki tozalaki na majorité
mingi na kati ya Kongo. Me na ye kumona ete na kati ya Kongo akangi penza mabele nyonso. Eloko ezali kusala mabe po ete na bakote nyonso to oyo tomonaka ete force ya Kinshasa ezali lukola na Kingansani, na Njidi, na Kimbanseka, pe bakute wana nyonso to oyo bazali kubenga ete esika penza makasi ya bana ya mboka evandi, nde esika pe bajengi Kabila mingi. Omoni jiboso tangu Mobutu azalaka, force na ngai Tshisekedi ebandaki kubimela mingi bakote kuna na Banjidi, Kimbanseka, pe na Masina. Me sikoyo na ye kumona ata ngai Tshisekedi na kati ya Kongo na beleli na lobi ete batu baya marche, na moni batu Anjidi bazali kubima disusu minga to, batu ya Kimbanseka bazali kubima minga to, pe batu ya Masina lulenge moko. Kuloba ete tulanda te ndenge batu mosusu bazali kuyana ba mitenga. Ba misusu bazali kuyana bango kaka po bamona mwana ya mobali na kombo ya Maripola azali kubeta mizika. Bazali kuya kaka po ete bayuka mizika isidi. Buzala mayela tu multiplier balukuta meloku nazali kusepela to malgré batu ya Kinshasa tuzali kuyebisa bango balukuta kutalisa bango ke wana ezali verite batu ya Kinshasa bafungoli miso. Nde eloko ezali kusala pasi. Yango wana nazali kuluba pe bande kubabu jingo. Ifu kusala keba. Po ete radio ibuzadi kuyoko ezadi kucha biso panzi likolo radio ibazadi kubenga Zumela Mila. Zumela Mila yango nde ezadi lisusu kubebisa makambo. Zumela Mila wana ata tulobi makambo na ndenge ya sekele. Po ete tukunsa bantu. Me tangu Zumela Mila bakuloba bana ya poto ebele bakomi kufungwama. Bana ya poto ebele bakomi kukomprendre. Yango wana ngai na pesa kibino na lubaki ete bino buzadi ba combattant. Bula kisa ete buzadi ba combattant. Nani akuki kukangela ngai Tatu Roger? E nani akuki kukangela mama wana Rosadi? Wete suki tukangi mama wana Rosadi? Na yebi ete kuzada malamu Tatu Roger akuzada disusu na makasi ya kuloba to. Soki tukangi kaka moko na bango ikuzala malamu. Susi na biso ezadi kaka kukanga kaka mbala moko uya kukutana na okazio akangi ye. Soki kuboma boma po ete bazali kubebisa mission na biso awo na poto. Parce que bango bakomi kuloba penza ba makambo yo na makambo na biso ya ndenge ya sekela na ndenge ya kubomba na ndenge ya mujiji. Bufongola misa. Bufongola misa bana na ngai bufongola misa. Kaka ndenge na lobi na bino. Lukuta eleka verite na ebela. Buloba ka veritan to. Suki buzadi kuluba verite mingi. Mwana wana akuleka. Bu continue kaka kuluba yete azadi mupaya. Mende confusion azadi kusala mabe. Tala tusitu telemela ki azadi motu ya Rwanda. Oya disusu atala kucha kudi aye kuluba nini o azadi Tanzania. Batu mususu Tanzania. Omani duko esika batu bazadi kumona bisu tuzadi na serie te. Epe loku nazadi kuluba pe. Batu ya pareko pe bazadi kuyana balukuta ya minga.
batu ya pareko bazali kuya na lukuta ya minga kusalasala bapapier bazali kumonte bapapier bani lukuta yango mpe soki ekomi ete kote oyo tulobi boye kote kuna bazongisi boye kote confusion totale batu bakumona biso tozali batu ya serie te ngwanda na batu na ye nde bazali kubebisa bamakambo nyonso azali kanga soki alali aloti ngwanda soki alali aloti tango akulamuka na tongo aboti likambo okabila boye dalatreta biso tosi tolobaki likambo na ndenge mosusu omoni esika nzambe azali kukonfondre makambo yango wana bana na ngai nasengi na bino ete lukuta eleka verite na ibela nasepelaki mingi tango namonaki na bilili ndenge nini balakisi mwana mobali oyo na kombo ya Shedi ya wenda alobi ete tango bazalaki na prison tango bakangi bango atomboki nasepelaki mingi ndenga akosaki likambo wana ebimaki chitoka ndenga alobaki ete tango bakangi bango apres mutu na ye to cerveau na ye échauffé atomboki mbala moko alobi boluba verité akomi kugangela mbila akomi kuluba ete buluba verité likambo oyo ewuti na Congo likambo oyo ewuti na Congo mbala moko policier ayebisi ete président na bino nde atindaki mbongo ya ebela bumonaki yango nasepelaki mingi po ete atiaki likambo ya Kabila na kati ifo kukosaka ndenge wana me eloko esalaki mabe po ete kote mosusu baluba ete likambo yango bakangela biki biso ezali ete mwana mwasi moko na sheri soki wantunda ye nde mutu afundaki bango me kote mosusu baluba ete Joseph Kabila mutu atindaki mbongo ya ebela umoni esika confusion ezalaki tangu buzali kukosa buyokanaka malamu liboso ya kuluba na kamera nazali kuyeba te ezali nde nzambe azali kufrape bino d'aveuglement to nini po ete soki buzali kuloba makambo bokanisaka malamu elingi kuluba te mosusu akende kuluba ete Kabila atindaki mbongo na Congo bamisusu kuna wantunda mwana mwasi moko wantunda collaboratrice soki ya Werenson nde mutatinja afundaki biso omoni ete bimi kitoko mingi to bukosaka malamu buzali kukosa mabe soki bojingi kukosa likambo ngai napesaki nimero na ngai ya telefone bukuki kobenga bulubi ete papa tujingi kukosa likambo bwe tusala ndenge ni nakupesa bino baide bino bukanisi ete bambula nyonso to tuzalaki nasalaki pene ya Mobutu bukanisi nasalaki yango pamba bino bukanisi tangu na bandaki kusala ba stratégie pona koloba ete tubenga na Mobutu na bukonzi tubenga na Mobutu na mukonzi dans l'entretemps ngai moko nazali kusolola na ye pe kudia mbongo ya Guado bino bukanisi ete soki eumelaki mikolo ebela bino buyebaka te ezali po ete nazalaki na stratégie ya makasi yango wana nazali kusenga na bino bana na ngai bakombatant butelemela mingi lukuta nde ekubikisa biso po soki tutandi malamu na kati ya Kongo mobimba Kabila azali na batu surtout nazali kukamwa mingi tangu nazali kumona mwasi na ye azali kusala batourne esika nyonso tu mama wana azali kuleka azali kufaire tomber kaka bavilan azali kufaire tomber bavilan batu bazali kulanda ye pe kusepela mama wana azali kusala makambo minena pe batu bajingi ye na ndenge ya kusakana to ya wana nazali kuyebisa bino bandeko lukuta eleka minga butelemela kaka ete bulubaka kaka Kabila azali mupaya pe bulubaka lisusu ete ngoi mulonda na Kabila bazali kuyokana pe bubakisa lisusu buluba ete ba serveur oyo ya ba election
batundisi bakombo ya Kabila bubakisa meme banombra bisu tutelemela kaka wana tala nakendeki kuyoka na nakengo po ete tusala ba alliance po ete tuluka ete tusangana tangu kengo azalaki na potowa maluba chitoka kengo akomi na Kongo sikoye akomi soki na bengi ye kengo akomi kusala ngai mwa oyo ndenge bino bajene abulubaka ezalazala maluba na ye ekomi lokola jikukuma bandeko tada jisusu mwana oyo Vital Kamerhe tuyokani tukutana na Washington malamu ngai nakomi na Washington kukoma nakomi na yoki ete Vital Kamerhe azalaki te naluki na moni eto nzoka nde Vital Kamerhe azalaki na ye afietami bandeko abombani yango wana balobaka oyo nyonso tu tosalaka na mokili efutamaka kaka awa omoni mpe ndenge ngai nabombanaki bino na aéroport mokolo na yaka oyo nazalaki kotala bino na bavitre oyo bakosaki bino ete ngai nazali na hotel oyo bato bapakataki mbangu mpona kolanda ngai na hotel nakomi boye bumoni ngai te nazalaki na ngai na aéroport tokutala po ete buyebi kaka ete ezalaki likambo ya nzuta ya sante o soki na problème ndenge ezalaki likambo ya minita ya kutanga ifale namuna munganga yango wana bandeko lukuta eleka bana na ngai bakombatant lukuta eleka baverité na ebela soki lukuta eleki verité na ebela wana nde tukoki s'en sortir mais soki tusadi bonga to tukukweya mpona kuluba busolo Kabila bajengi ye mingi oyo nyonso tupe foti ya Mobutu ifale atika ata bilembo oyo ekokaki kolakisa ntango bino bolobaka palais du peuple la voix du Zaïre CCIZ wana ezalaki kaka mwa bilembo ya muka eloko ezalaka elembo ya munene na mboka ifo kufungola banzela po ete biloko ekotaka na kati ya kapitale bato badiaka ifo kufungola banzela kusala makambo ya ebela me Mobutu asalaki yango to yango na eloko bomoni ete epesi mwana oyo avantage na makambo ebela yango wana nalubi ete butikala kaka na lukuta soko oyoki muntu azali kuluba kombo ya Kabila benga baninga ata na mayele buye bubeti ye eloko tokotikala kaka ifo te tusalaka kaka baagression bamenance wana yango nde ekosala ete bato ya Kabila bakubanga ifo kulakisa na mokili ete na dibanda ya mboka bajengi Kabila te me nazali kusala kuregrete mingi ndenge nini mwana mobali oyo badiva akusi bino ntango ayebisaki bino Château Rouge bino bokanisaki Château Rouge nzonga nde bango bazalaki kota mosusu bakei kutambula vraiment ezali mpasi mpe mawa bato nayoki ete bato ya Kabila batamboli plus de 300 personnes esali mpasi mpe malili na nzuta tala sikoyo mokili bakumona ete ya solo mpenza Kabila azali na bato ebela awa na dibanda ya mboka vraiment ezali mpasi mpe mawa mpe mission azali kopesa bino busala makasi buluka bajournaliste oyo ya radio Zumela Milan bukanga bango po ete bango nde bazali kopesa mongongo ya bakonzi oyo bazali na Kongo mpe kuluba makambo na bango ya malamu awa na diaspora yango ete bato bazali kuyeba buluka mwaye bukanga bango
nani akoki kokangelanga ata tu Roger oyo mpenza soki bakangi ye na kusepela ya mingi po ete bango nde bazali kubebisa bamisio na biso po ete bazali kubimisa nyonso libanda bandeko bubanda kuluka epi na yoki ete bazalaki na Paris bukoki ata kukanga bango te bino buzali kaka basi buganga kaka liboso ya bakamerame na basokuto oyo bolakitaka bateni na bino ngai nakanisaka ete buzali mibali bato wana bazongi na Allemagne boye bukoki ata kukanga bango to zali soni sikoyo ndenge ezali wana nayebi ete mwasi wana alubaka mingi oyo babengaka soki Mamu Rosalie akuloba mingi bakuloba mingi bakoti na kati ya mabela ya Paris esika mpenza balobi ete bibundeli ya bakombata bazalaki ebela bawumbi bino pete basilisi makambo na bango mpe bazongi jadi soni il faut busala makasi bubongisa systeme d'élite na bino buzali kubunda malamu to yango wana nayebisi bino ete mikolo oyo lukuta nde eleka mingi lukuta eleka verite na ibela mpo namoni ete malgré information nyonso tu bozali kopesa na internet on dirait ezali koleka lisusu to nakomi komona on dirait bato ya radio Zumela Milan nde mikolo oyo bakomi kuyoka bango mingi buluka moye bukanga ta tu Roger bukanga ta na Mamu Rosalie wana oyo bazali kulu oyo alobaka lukola jikelela bukanga ye soki bukangi ye ikuzada chitoka mingi yango wana nasengi na bino mikolo oyo bulekaka mingi lukola bakangaki bakamera na babiloko mususu ya mwana oyo Roger Bongosa buluka sikoyo mwaye ya kuitilize journaliste oyo bakubenga wechi bolukaka sikoyo mwaye ya kuflate wechi po ete wechi busololaka na ye bupesaka ye ba gentillesse po ete alekisaka bino mpe ba message na bino elekaka po ndenge ezali wana deja ndenge bakangaki biloko ya mwana oyo Roger Bongosa ezali lokola baetufe biso po reportage ya malamu oyo bandaki kobaka mwa lupoto ya malamu oyo bamindele bakoki koyoka sikoyo ekomi mwa mpasi yango wana bupesa gentillesse mingi mikolo oyo na mwana oyo na journaliste oyo baza kubenga wechi soki ozali ata na mwa dish usombi ata mwa eloko moko ya kitoko lukola kado uke upesi ye kaka olobi ete mese wechi nalalaki na butu nakanisaki yo mingi mpenza yango nasombi eloko oyo naye kupesa bulukaka ba gentillesse po ete abanda kulekisa bamessage na bino mikolo oyo kaka systeme ya flatterie na bajournaliste me buluka moye ndenge nini tukuetufe radio oyo bakubenga radio Zumela Milan yango nde ezali kupesa biso pasi mingi ezali kubimisa baverite na biso mpe kuluba bamakambo ya lukuta oyo tozali kusala yango ete ebongi malamu lukuta eleka verite na ibela yango na ntango oyo ngai papa na bino mpe nazali kuyebisa bino na kukende na Kongo me buyebi ete nazali na sante malamu to mikolo oyo namonaki munganga vraiment nzoto ezali kusenga te me na busenga na bino ndenge buzali kuluba kaka papa forcé nazali kuforce papa forcé nazali kuforce papa forcé nazali kuforce me buyebaka ete
oyo ezali nzoto mukolo mususu bokuluba ete papa force nzoto eboye yango wana te bino mpe busala makasi bubanda kumultiplier balukuta po soki tukei na baelection wana tuzali kuluba yango ya solo ekusimba to tukulonga te po ete ngai nazali kuyebisalela bino ya solo Kabila batu bajenge ye mingi na banje ete uyi nazalaki la yango wana bandeko bana na ngai bakombata mission na pesi bino buluka ndenge nini ya kukangela ngai batu ya radio Zumela Milan na yebi ete buluka ndenge nini ya kuluka ndenge ya kubebisa kutinda ba virus po ete bubebisa page wana ya Zumela Milan mezadi matata batu wana mwa eloko na bango wana ezadi bien protégé. En tout cas batu wana bazadi penza na makashi mingi nde eloko na ye kumona ete ebongi malamu mikoloyo tubanda kubelela kaka ngoi mulonda ayokani na Kabila ngoi mulonda ayokani na Kabila tudingi tumona server pe kuluba disusu ete Kabila azadi mupaya botele melaka kajikambu wana yango nde ekuzala ete tango mususu nzambe akusala ete ekubikisa biso mwa jikambu moko ekubotama pe tu evite ba election we soki tukei na ba election bandeko nazali kuyebisa bino ya solo ezali pasi mingi mpona biso yango wana na kusenga ete buchikela ngai tango ngai papa na bino nakende akulala po nazali na repo ya munganga fona lala mingi munganga lobaki na lala mingi pena ronflaka mingi pona kudefule ba makambo nyonso ezali na kati ya cerveau na ngai munganga lobaki ete napansaka mingi te na defete pe munganga lobaki ete nachaka makambo ebele na mutu te kasi ukucha makambo ebele na mutu te ndenge nini po ete tangu nazali kutala na television na bilili ndenge nini nazali kumona population na Kongo bajengi Kabila nde eloko ezali kusala ngai pashi yango wana bomoni mikolo mibale oyo nasalaki lisusu crise pona kumona ndenge nini peuple kuna na Kongo azali kaka sima ya Kabila pona kuluba ya solo po ete tuzali biso na ba-election mutu amikosa te tukoleka te yango wana lukola na ba-election ngai na kuleka to butika la kaka na jikambu ya kuloba kaka bajengi batriche ngoi mulonda na Kabila bayokani ngoi mulonda na Kabila bazajina jikopa ngoi mulonda na Kabila basalaki boy tujingi tumona server wana kaka nde bukutelemela bukeidi susu na kote mususu biloko emachi na Kongo bitekuteku emachi Pondu emachi Matembela emachi Thompsona emachi wana kake koma nde nzembu na bino ya makasi butombola kamungo nde sika tukutalisa na mukidi ete kuna na Kongo ya san va pas osoki bino bozali kutelemela kaka kote ete bulu ba ete Kabila asadi nini na Kongo batu bakubanda kulakisa bino ba biloko oyo Kabila asadi ya minene na Kongo ebongi malamu bola kisaka sikoyo kote kaka ke oyo batu bakoki kumona malamu te bulu bagaite biloko emachi na Kongo bitekuteko emachi pondu emachi bamakambo belebele umwani jiboso tubandaki koloba ete ba ekole ezali te bana bazali kutanga to me sikoyo bulu bakadisusu wana te po bumoni ndenge mwasi na yasi atongishi be ikola partout wana kutu soki bulubi yango ekuzala mabe po bakulakisa bino me bino sikoyo bubanda kuluba ete na Kongo biloko emachi bitekuteku emachi Thompsona emachi pe bulu bakayete na ba restaurant nyonso
bulu ya funfu ekiti bajimine bulu ya fufu jikofi ezalaki munene jikofi ekomi muke ifu bulu baka yango wana na kuyebisa bino pe lisusu bulu baka ete buchaka na mitu ya bato ete azali mupaya me tangu buzali kuluba azali mupaya bokotisaka kombo na ngai mingi na makambo wana to po ete lukula tosino bamikanda biso moko tuyebi verite ke Joseph Kabila azali Congolais soki buzali kokotisa kombo na ngai buku ya kuluka kukangisa ngai pamba tala kaka mbula oyo nasina komi na yango nazali ya kulemba bino buku sepela bazwa ngai bakende kuchaya ngai esika mbemba azali buku sepela yango wana nazali kuyebisa na bino bandeko busala makasi kaka na makambo oyo nayebisi bino ngai papa na bino nazali ya kulemba nakenda kupema do munganga alobaki nalalaka mingi epui naroflaka ya mingi po ete nameka kudefule bamakambo oyo ezali na muntu merci busala kaka oyo ndenge ngai nalobi bumultiplie violence ndenge namoni bana ya Afrique du Sud bayokaki liloba na ngai mbala moko oyo nyonso tu bozali kuyoka zali kutanga kombo ya Kabila il faut kotutula ye makofi kubeta ye penza na ndenge ikoki soki omenase yo omoni eleki yo makasi soki ozali ata na telefone oyo bino moko bana ya Kongo bobengaka chombo bimisa yango benga baninga baya bukutana bubeta ye ensemble pe il faut kukeba bucingaka te kumenase batu wana soki ozali yo moko soki omoni ete omoni mutu wana azali kokumisa Kabila kende ata na sima benga baninga na mayela bukuma ata 3 4 5 wana nde bukubeta ye malamu me soki ozali yo moko keba soki mutu wana azali na makashi mingi kuleka yo ukumela minu akoki kusala yo mabe yango ete bana na ngai na tango oyo ngai nakei kulala na pema na banzi ete message oyo napesi bino bukulanda yango lokuta eleka verite na ibela merci bande ko babulingo na bandi duty kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozwi na lili tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi